Capage TV. Capage TV. C'est à moi si nous autres à moi si pena est-ce que vous méritez un rapport sexuel mobali à assisser wana to assister ngane singa nalinga yo aussi ça yo linga yo linga yo assister ngana ngakanga na ko futela mapangu nyonso na komi nyonso sauf KVT Moko déjà bazokisa ye. Moko bazokisa ye. Moko bazokisa ye. Kande zala mometika la vandi ya pe mamuke ya koti bona bwaka mai na cadre. Tarasko ozoki pota. Aganga bima fashela momi mabe. Ozokisinga. Na filme, ngata na filme. Ngata na filme. Te au filme. Talk show d'aujourd'hui, vous êtes la bienvenue, très chers téléspectateurs. Je suis Jean-Cy Wonda, attitude égale à respect. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je dirais un grand merci à ma Dream Team qui vont réaliser cette émission au Forêt au Moulin. Merci à Joe Mystique, le mystiquin, quand même, tu sais, la famille est sacrée. Avant de commencer cette émission, chers téléspectateurs, nous allons suivre nos annonceurs et puis nous allons revenir pour la continuité et puis l'entretien de cette émission Talk Show. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Zamba bibi singaye Lelo zamba bibi singaye Lelo zambe ya bibi singaye Na futi mbango te Lelo zambe ya bibi singaye Lelo zambe ya bibi singaye Alongolinga na makambo ekobo Lelo zambe ya bibi singaye Lelo zambe ya bibi singaye Est-ce que Motomoro azate nzamba bibisi Kamoto bapesa kanga chance te na vio Balobaka na kosala nini Me babosani kenga na tambola kana yo. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo qui est mon pays. Si vous avez besoin d'entrer en contact par notre numéro, n'hésitez pas à appeler nous à travers le numéro qui est affiché au bas de nos postes télévisés. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la fort débit. Et qui ici na feeling. Donc il y a fornication. Nous allons parler de la fornication. C'est très important parce qu'aujourd'hui, tu belé na ba couple na biso, surtout tu belé ba koma ko samela makasi. Ba koma ko éviter ma belé na bolingo na nzoto. Parce que to linga to meka un peu de parler de notre sujet d'aujourd'hui par rapport à la sexe. Parce que biso tozali pour te soumba, pour te bakisa, pour te former, te transformer, bandeko baota la biso. Cynthia Kapache à ma droite, Mandé Swabana, et puis à ma gauche, Nazana Mwana Mouké, ma bota Souki à Pembe, Martinez, et puis Sifo Kassé à Bankale Junior. Invité na bengi mobigi si pour mobigi sazate. Exactement. On a Junior 6 fois Bankale.
tolobela sujet wana lelo vraiment fornication par rapport à ba couple lelo mingi ba te belé lelo ba komi ko sambela ya moni même ekomi na kati ya bolingo sentiment ya nzoto ekomi limité parce que moi si to mobali ya ko sambela makasi eza na ba sentiment musu ba plaisir mususu oyo moi si to mobali azali ko linga avant basala ka yango lisusu te mais mingi to kovandela na côté ya nzoto parti kaka ya monoko ya se ya mwasi nzoto ya mwasi pena est-ce que zo mérité na rapport sexuel mobali assisé wana to assisé te bato ebele bayo réclamer basi ebele bazo réclamer ke mibali basala yango lisusu te basi basisaka lisusu mibali trop te mibali mpe baosise lisusu trop te mais na analyse oyo nga nasali na remarqué que basi nde bakomi kosise trop koleka mibali Cynthia Kapashi nayebi te mama ndika nayebi te yo osisaka trop to yo basisaka te. Merci Jean-Cy Longa. Na balobaka mingi bato tosala ba émission ya ba sans tabou bato ebele oyo deya bakoli na masolo yango balobi yango baexplika yango te ata bao elengilisation il faut salaka mobali bo il faut salaka mobali bo bakulutu ebele babi eloko wana baexplika yango motu te ezaka naturel so ekomi na orientation kope ebebaka mais soki ngai neti nga nalinga yo osisaka yo linga te osala mo yo linga yo basise nga nalingaka ngai voilà selon yo siko sentiment nini to plaisir nini oyo osantaka so baosala yango epi pourquoi yo linga kosala yango Jean-Cy no nayebi na te Martina Spato namo na ndenge esalaka yo nayebi na ndenge esalaka yo nayebi nde esalaka yo moko ya biloko oyo mpenza ya kimwasi yango wana nga mpenza esalaka efe moko ya bien nangango et surtout mpona mobali nanga oyo nga nalinga po makambo ebele ezalaka okolinga motu te donc soki osala so babiloko wana epesusu kata makasi ozolongwa kuna motu bato ebele baza wana bayebi ke oloboya do olinga kuta ozosalanga bo eza babilo mosu olinga yango mais fo osala okana motu oyo olinga so ekomi misusu o ndenge olingaka te oboya yango wana nalobaka jenda pena ezalaka bolingo te malgré lisusu abike atobima na ndumba to mwasi normal tiango na motuka yake eza faire l'amour te babiloko mosusu ekipangake moto pena ngai nalingaka soki osala nango yoka sentiment ya bien mais ezalaka mpe ka eloko wana moko so osalango na moto olingaka te to jour wana boya baproblème oyoka même sentiment yango babi ezala love ya likambo ya moral surtout sexe eza bozala nde même moral po soki oza même moral te ata moto olingaka soki ayeli eloko wana eke wana point faible na yo en tout cas esimba te yana te est-ce que eloko ekotaka na monoko ekokota mpe na se soki bonzambe mpe bapaster mpe bateme babi yango eza mabe bon na love ekipaka te po eloko oyo neti oza na se ya mokili oyo eloko oyo ezalaka mabe yango ndekomande po tomona histoire nyoka nzambe aboya bosala ngo te me biloko yosala ngo nyoka nzambe akosebiso moko donc eloko nyonso oyo balobaka ezaka mabe bato yango ebele wana bakaramaka biloko wana mais nga mpona na love en tout cas tout est permis tout est permis je crois tozongela yo tozwana madeso ya bana boni nano boni baactualité boni basango ya lipadre boni basango ya bilamba mikolo batindi to batindi te bilamba bien na yo mpe bien na bato bazotala bilamba ekomi na 45 social yango nazosenga papa na ngai gentilment kobila nasala vraiment aide mboka bakisela basoda basociate ebele mpo bayeba kogarde bilamba na ngai le padre mama dynastie azala ya kitoko azomema na kati ya mikili aza vraiment bien boto te esika ya sali na bakolwa to babimaka madeso na susu ya makili motu mo atunenga bi madeso ya bana efandaka faire trop me na bavoyage ata na afrique bamonaka o te afongola miso azobanda komonaka moto sola biango nyonso ya bandika donc ndika me badikeli jésus akala mingi je kitoko madeso ya bana yo linga basise yo to yo sisa
rien d'agressivité. Donc nga pena na ndenge na tangeli nchwaka oyo nga pena lila na ngango mais eza eloko moko boye nde mère abliye pa lingaka ngo est-ce que mère pa lingaka kosisi moninga pour ngai souvent biso bapapa nde bana bayaka koembrase biso makasi bango tikalaka biso na bana oleka na maboko mais nga so nasali yango na ndenge ata ya koludimba na moto moko libanda ntango na oyebi mwana ye esayira koya jamais na kolinga na ntongo lingo biso mwa papa komo abwaka kotoko kotoko na yuti koyembela makolo ya bana basi nasi donc auti kokumisa eloko moko boye oyo nzambe apekisi po esika mpe na tokozala biso esika moko boye justement na bendika ya micro mwa vocal moko boye ata ya balzoria ekena biso mosika te bape bakotimbela teke papa oyo auti koyembisa me nga soki kaka nakomi nga mpe na ngumbamela nayembela bongo sikoyo ya jaki na sedon nayebi te soki vocal wana ozala ndenge donc yango moni fotokabolaka mais tokoloba eza mabe mpe tokoloba eza mabe te mpo na kati ya bible na monana vexe moko te babeti lisolo nango ata biso bamusulman na kati ya coran tokaka eza mabe mais omonaka mosusu mais bible normalement faut ezala parce que nyonso baba eza kuna no donc ezala kosala emoni okoboya yango mais eloko mosusu mwasi soka moni na mbongo mokolo yango okomprendre te mpe nayaka wana ta ye wana okanisi obule eloko mwa libanda ayaka mbamo na brutalité ya jaki so mare ye moko mosala role wana mais otika ye parce que neti yo mobali madesubu est ce que ça il faut basi nyonso oyo ozala na bango nde basise yo toka mwasi apale to ezali mwasi na yo mpe ya pale il faut mpe kaka omoni biso baya ya lelo ya kisasa petit mosu amosu olingai na lifi bakelo makelele pecansingo mpe atere pecansko makambo kuta elemo donc so osali ye mbala moko na ndenge oyo ya planification ya lipa yesimba te donc fo pesa ye makambo moko latisa ye bafardo moko boye pomonaka yanga mokuya nayebisaki ye vokalo so bapeti mosusu ya basi yo yembisi ye pa yembisi te bonga so nakali nanga na vocal namoni ke bokena nga wana basi mosusu donc soki okitisi eka ajipe ye moko dejo bane gripe ebandi so ti okoma kuna seke ezala nde mokolo ya liwana donc mokolo moko tia kashe nde na se eza te donc yango wana nayebaka mpena te ndenge nini ya koexplike yango mais eza nango mabe te mais ebakisaka mpe to ya bolingo po moto mosusu mwasi akolinga adika ngana nanga jenda nambeya napesa yango na monoko nanga mpo azwa yango yesimba te okeba na tiele so apesa o bizo tiele ali ombanga seke okomi ya ye tiele ali ambanga te nga mpe nayebi nanga te c'est une déontologie cellistique. Déontologie cellistique. Donc, tu as l'air à mangater. À représenter son même manga. Martinez, bonjour, bonne santé. Bien, bonjour, j'en suis le haut. Nana ba tunyo sobazi mukano ya kota la biso le na kabach télévision. Vous avez dans un sentiment bilingue, na kabola sko bilingue. La papa chérie yo olingane osise. Bon, son avis que na linga honte dans sa hypocrisie na télé. Olingano péché on. Ah, tu veux tango de quoi péché? T'es un peu sur toi, biso nyos to raisonnant péché mais to tika. Mais ça la mate. C'est un capable de vite. Oh, biso to bi ga ma be, on biso to ga. Non, to comme mon normal en fait. Et ça va bien. En tout cas, non boy, tu me ngadesco parce que na mto kele. Non, région nous a dit ça ba, na dit ça ba na bi ka am so yo ba osala yo. Ba osala bango ngunga parce que na mi yebi. Mais ça ba ne to za ba garçon na ba fille. Oh da to yebi ke ba to ba miti apoko makasité ya ba garçon. Na kanyo exception za ngati. Oui. C'est pas garçon. Te na bi na kanyo exception eza ngati.
Madès, na kani cette exception za ngate mais ota ya mususu po biso neti ba basi ngazala ya mususu mo mutumo boya poale linge bima. Il faut longwa. Oh kutu et conseil maman Cynthia pesa ngomba 2018 abi kotika kandi sabini wana te. Donc à to sentir ngo il faut longwa. Mais Mère supérieure. Mola Kissi. Ah ouais. Exactement. Mais ce qu'on va garçon aime sous balandela makamwana te aime sous côte yo na na forêt équatoriale toni ay no zo munoko na na lectionner so ba sili so ba nino yo kutankat te yo samsano ngano sana ngamutu sana umsana yo yo monya ngorande mamo reba raison ata yo moko jansi ukuti munoko na zamba mais ça la basi musuba linga zamba na te ngate en tout cas ngate wana ya za oti abo ekokoto pela ba oti kalope ba minu do o ba no boaka so une journée mobima muke nakanda te na pese exemple nakanda monate oh Josie. Les exemples par intuition. Ok, merci beaucoup Mobiki, c'est 6 fois. Ah, d'abord 6 fois. Donc, ça nous avons son problème, mais ça m'a bêté et Baksara moi va vidéo mo boye na bolingo mais nga no koka vraiment te. Bato nyonso ba ebik donc batuti. Mutu ok, non, déjà. Zano kando kinara batu nyonso mona yo. Comment na ex nanga? Na mboyeba na motelo ba no. Na ba ex nanga mutu tani na ebike ni ngauti. Ba ex ape ba ebike na lingango te ngo sam. Des vrais. C'est que bango ba na bazamba. Mais conseil bango ba. Chosi. Ukani na toni. Toso la to aider. Ngana kokango kate na mona. Ndona ngai yo za Martinez kata forêt wana zambana. Sala. Banzetane sungatana bakae. Tenenga mabeti to ebisi maman directement. Teyete. Abi ka kena lingango te. Siko yo na bato bota la biso. Avantage nango pour la yo ezala nini? Avantage ya makambo na mibale parce que eza flèche en aller, flèche retour. Et ça juste parmi babiloko excitant, non? Et ça juste et koko zala topé ko zati parce que zamba musubi basala na bango te et les tapé bien. Ba obe basala ngope et ça bien donc ils a parmi ba mungu na kata biloko. Ah OK. On appelle sur les Arabes. Nous allons prendre 6 fois par rapport à un sujet na biso oyo aussi saka to basisaka yo. Jansi Lunda, mbote na batenir si botala biso. Pour rendre ngamba mo timide. Mais nga des conditions na ebisio. Na ebisio. Sko bini. Nga lingo beta ba expérience vécue. Voilà. Comprends? Non. Sois à l'aise. Nga eza ngonga momboy. Tu me réponds ngana. Ya on le ba. Nga répondre en philosophie. Et ngonga mobwe na komo beta kam lokolo bwe nga fona koma mwana kave rapport à ma solo ebika ozamba vie mobwe wana bande ko mususu aya biso chwana na biso don ndazana ata ba yo bala ba pese lopango amna sali oboya donc il y a bisanga ke toko sana biso nyonso eza kwa to bundi pona sentir na bête fona soyo na ko sala pe o sentiment que sert à sepeli mais so na fouti transport na ke KVT rien ekotinga ibika ndeza c'est wana bahalo na loye banini ya bormo boy kaka banini ndeni to bana na théorie mkoloko ya vraiment mkoto komona na wana ndenge mbinza matete to préparer rendez-vous des alaka mkoma to mona na jour ango la pesi théorie nanga zo nga peta on a pesi théorie et kota qui est déjà aye na boule ke nga mandi na za boy ba futela nga transport ba hôtel nga na KV londa to bandi Miss Girl Jito Melier
komima na ngonga make faut caver yango wana kalamu okomba wana kalamu caver yango donc soka na katika princeau caver tala tant sous serre à l'obélika bazamba banini abosana il y a des nchunga on comprend il y a des nchunga et nchunga et puis ils ont bambou monsieur bota la zamba yala ba nchunga mususu sonné to sa prochaine ngone elongi tala ngama na bimama na yama bato na elongi no flou boindeni donc nchunga tike ndis a comprend te masulu nyoso na betela ki eke na mai elongwe koyo zelo kota na café mena mais olobaki yango na bité ngana mona nzambe ngabloko ngasala mote ngaka moni na mo conseiller pe ke babiloko faut pas oskolingango o ngana kimi na ndenge ya nchunga o comprend pour nchunga wana bilom susu so sali yango au côté maladie sans les savoir avant au s'engager ou encore au ndima au sali lo momboé faut oser la sûre comprendre qu'un moto vraiment côté hygiénique kobuka na tie donc somo wana ndetika ngana mutu tilelo donc ça quoi baswe na nyoka mutu baswa na nyoka na ko futela mapangu nyoso na komi nyoso sauf KVT linga siko bakotela te bonga siko ebit to na ngonga wana hermo to ko monde ebiso ba boss Cicéron Cicéron na mena région de paix on est sur le baquet biso be tellement to timbela qui bino bomo na boss et comment change qui dirait kita madame umba on sa jipette donc jouer les lots donc bon nga basalanga ngo basalanga ngo tant on a non jeune tu es encore jeune tant on a jeune Kapashi a visé il faut que mais yema na linga yema c'est bon c'est bon yema na kilelo c'est bon assura moment mbebele mais faut petoeba yango tende définir ça plaisir quand c'est les disent bien que les bateau et ça là bon bien mais yango tende ça donc élément de base il y a plaisir comprendre parce que batubeli to ebati okozala ozana mwasi ato bomenzo tondeni mwasi soit sepelité c'est boseno elote comprendre ezaka teta msusu ozwa lolemo o sacrifier ngo na côté stati ya papa kasavubu pour mona kendere sert à comité yana beblo msusu sert okosimbe bien na litoi au pied pe pongi abosani ke fazo nga shebango sono na mato ekangama ebeba teme o soke kangama ebeba ndenge ka yo simbelango et dépendre na ndenge yo ebe eroza yana tonga o dara maboko ezali madesu maboko ezali o mezala make ayebi ke na ko simba ser yo mono so sala ngo senti c'est un madé sur le mythe asoba anesthésie mo bura délicaté yango ya rabo mais litoi tant on bête l'histoire litoi tant on bête l'histoire litoi et ça ka kolobati on comprend yana nka koloba mais basel na bité basel boza la biso yana basel musu yo ye ma lo ngolo liboko atindo côté musu te aso pour le Olivier Simbeba azunga il a sa côté il a anesthésié côté belé les karaté non bon écoute les arabiens ouais non ils ont bien dialogue dialogue to kasa muka eza boende to vani to solo la bouté si pena
et c'est la peine dialogue. Exactement. Parce que il y a des délais avant on a encore eu trop. Mais bah tout ça soit dans la normal, je peux expliquer et tout. Voilà mini ça va. Mais si monsieur fait aller obtenir pour faible les amis en battre yo mo le koyeba. Ouais. So on va dans la cité. Alors que ma découverte c'est belle. La découverte c'est belle. Mais oui, il faut découvrir. Mais madame a suivi s'il faut conseiller la biso parce qu'aujourd'hui je crois prochainement il faut nous amener un pasteur Moura la Bible à expliquer biso vraiment que côté arabe mais au biso tout le belana les gens Bible des sentiments des plaisir délire wana parce que mon lelo ba délire comment ébélé comment oyoka mais ça va au peut tout le ban sur le bateau mais si koyo pour te conseiller bateau ba la biso si koyo pour ba maman to ba papa au balinga il faut banana nous les alara faut banana na selema on a mon comme une voisine à Bandalon faut banana nous wana ban souper donc café c'est important on va micro on va guerre d'esprit mon bien on a pas le roi là monsieur qui déjà qui des KVT ça peut normalement matin toute génération la biso oh bah momi bah yoka trop des humiliations là qui bah on va commander il est personne qui dit et puis la salle pas analyse moko lelo basi ebele tu peux mibali ebele ba komi comité kamana masolo et ko sa mibali ba vani be basi baza bosu tout moi mobali mo ba bimisa ke ye madeso za danger na cave au sanate yana mo si motanga yoki ka ke madeso bala za danger livre mba moko le niveau a okoma kolandela na ebite basi oui et ça la bon yaro ba les soldats mbete ba bete la ba ningate ezala bon parce que nyo so etikara nini ya ngo monisco mingi ezala nini cercle tu vois rosa et on t'a fait des solos et on répond que toi chérie maman sta boye ba moi ina ndenge na yo dola on va ina ndenge na yo dola kwa nya oluka ka yoka misus ba conséquences sur ces arakiens non bi mana jona là mais para mon tel comme moi monsieur si fort comment est-ce que je les arabes parce que oh yo sala et comme atena oh mutu ana zo sala surtout ba ba za simbia les hommes ont des conséquences morales. Il y a un couple, il faut processer les caca. Puis qu'on le barre. Je dis, il y a un gambou. Il y a un gambou. Quand nous le barrons, tant qu'on a notice, il y a un comportement. Ok, il y a des conjugables. C'est très important. Est-ce que bateau borta la biso suko pour te aider bango surtout comme à la place là s'il faut conseiller na bateau borta la biso est-ce que Marambo surtout le bien mis balé on a flèche à l'année flèche tout cavé tout ça boum ni et comment bah on tient dans ba comme est-ce qu'il fait ça là na couple ou exemple na qui officiellement tu fais ça là m'a rappelé les bandes pour nous regarder des bibora ba papier belé à quitter qui cavé tant on a parlé banda ba ya des arabes pc bisa on a pas mo tchara lita mabu amoki mabana na nenga bongo. Est-ce que fait ça la marali banda tout ça la marana katenda ko si faut n'habite au en tout cas avis nanga s'il faut et ça les maka vaut mieux ça les marana parce que avant ça les marana ko eza kande kapasha utoloba ko solola pour nanda ko za liberté ko voilà ko solola et puis eza ba zone mo boya risqué. On comprend pas zone on a tout bétama keba oko sala ngoboye oko sala ngoboye ceux qui entretiennent allaient bientôt bimima boye on comprend te batunyo so botalo ba okamo masebe ba nini et a ba conséquences nango on comprend moi si tout comme au bali comprend mais non le ba par rapport il y a on comprend ma solo avait un quartier donc tant on a le bien il y a besoin de mon boué il y a partie mon boué en tout cas il faut entre nous ceux qui muninga na moi pekayen di mon boué to na nchunga mon boué surtout côté wana ndeni partenaire weekend nazana ma donc zolo nanga et on a pas problème pour na on comprend
atana ndenga jamais obete lo mo boye ayeba déjà que était koto fona bongisa pour na linga kende café même moi na kende pour un batu mususu na palene alaksango asala ngote mais libanda akoti amalo bona poche non ça na ngelote café kaka alobi mno kwa mboka supplier vous comprenez mais na palin rigueur or vous mise en on a parlé tant on a besoin de parler eza na sécurité vous comprenez et ça là qui est au bimate pour dire ah non ça satisfait puis non lien ouais ndenge mon boy il y a bien vous comprenez que na kinde libanda na triqué na triché et après comme il a un membre belé lobi au monde na boy na kinde na lande malinzonzo pour malinzonzo des spécialistes ya cave kuna donc à sedango facilement mère kotoyo on dirait entretien ça moi faux banini na tika pe mère bongo la mère alingi bible pe voilà mi suspect mère abi non en tout cas c'est contre religion nga donc nga na sambela kanga boy oh père donc y mtakave à respecter na épée mère mais tant agenda libanda masolo donc eblo mo bende kapasha bifo solo la to sala to sala ngote comprendre so to sala ngote to na linga ngote faut na rassurer partenaire nanga on comprend faut na proposer o eleki yango o comprendre pour keba Tozo Martinez pour na bato bota la biso sikoyo o bato balobi bino ba même poli non to même polité to na o teneni bino bolo ba makamba bobalité non expérience kolega kwa msu ba marié pe ngati na bindo bitoza na expérience abi nous na expérience te mena prof yo ndo ota savoir balate mobali saka na prof oyebu maboye neti madeso bana na obulele déjà ndezana par rapport azo parler mon na KV yo comment mon na KV s'il faut pour aider bango bato ezaki bino basi au monde ozana ndaku olingango momo na pe mobala lingango te mais mona mobala sala ngo libanda est-ce que babilo ka bongo pe mobala lingango est-ce que pour ça rappelle moi c'est que ne libanda est-ce que pour ça rappelle parce que tu ka mobala ndesi fobi mobala mona yo na moi c'est boyango mais moi c'est boyango moi c'est boyango mais mobala ki libanda est-ce que ça peut que mobala boyango moi c'est ki libanda il faut conseiller na bato balingango tende nini fune le bifo kozambe katana nyonso ke ba peso katiza mama be ezara complet banyama ba kimati pe parce que les albums sous ces botara wana pe ezara macha. Merci beaucoup Jancy koza déjà na ndaku osala ngo na ndaku papa olingango non te kosala ngo mwasi non mais libando kindo sango eza déjà hypocrisie. Et là c'est que avant na bobala na fondement la bino eza bien te bo vivre na hypocrisie pour to bomba ngoti lelo eza isute kende eza sera kala libala ba bali yo vierge ba memi okuna boke ko la maramio sa kata ndako eza isute donc nyonso boye bona so eza 10% 90% toye banana libanda va to. Mais Martinez qui ba stage professionnel et comment donc stage donc avant on to comme on a parlé oya kanan on comprend et puis ngaza eza ba tumusu ne baye bakapeti ayebi on net garçon mususu pe ayoka ka ne baninga basala ayebiti ayebati na bandila na mesa na ngoti exactement par exemple mobiki na habité ayoka ka ba dia quartier so via bini bongo nana bon camarade en fait avant mutu mo place to bando va ne place mo on est j'en suis pardon na bien camarade bakela ngo bango kuna abo ka bisika bikauka boka bisika bikauka na ta pe place to bana na fi wana te mais zaka moi li solo abete Martinez un garçon mon boto to kabwane to saline un mois mais boka bon poane tout ali boso mato kema pona masolo amona nga maloko amwana donc na okata bien tenga linga mama ok ni makasa fu bozongi mo mati okiti vraiment na ebité so na komati wa
mais garçon adendisa denisaka likolo pe sanga kando na zana wa liboso ozongela epete parler na ebisa eboye ozongela epete ngai te na bete ça camarade na yo bozonga ki camarade te ya na bete ya video iso deuxième tour siko le bisaka e yo ko se lote à quel sur deuxième tour deuxième tour avec aza garçon sérieux kabela ke mbongo et tout na un mois na bavandi avant bakabwana donc Alex ma que aza attentionné makambo nyonso ya bien mais ko côté nde masolo azolalisa abisko ertoke deuxième tour na parler na ebisi yo ko se lote wa moi sinde sko yisa mobile yo ko se lote tikela charge oh non tikela charge ndeni habité tour ananga tikela yo charge lope yo tikela charge ayi makambo na sala garçon taka to sisi après singa mbongo esinga to benga na kie na comédie esinga ko benga nga lisu te na ebi to za chel to za na makambo sala abi oh avec expérience personnelle avec expérience personnelle oyo na beta liso na kate na moi keni butu te na butu za sina problème te abi yango oyo chel to na yabi expérience aboye oza mwasa obala ta mwasa otsala ndaku en tout cas soki naza ba besoin na nga yo zala na obenga na nga na opesa ngo mboto osolo mais bolingo vraiment te toka kwa oyo protocole na yo conseil nini opesa na ba basi oyo mibali oyo ekomela bango pena excepé ça yango pe omona pe bakamosusu eza te parce que ça pe na mibali oyo et moi personnellement je dirais aussi na ba femme moni il faut vraiment kozala propre mobali pe kozala propre zara elamba boye te ya ntina kati c'est très important et omona même biso ba mibali ozala osokoli mais mobali aza c'était sokola lisusu go c'est qu'il faut comprendre Sorola lisusu noroza ngelo sorola 18h mais mobile à 21h so côté sur douche si ça ta kola ne ba il faut laver kaka Martinez toka conseil non pe c'est ça excès nyonso ezara mabe jonsi pe so ezaka que et comme monotonie so ka to kutani boye so kutani kasavu bo sali boye to ngana sala ngo non c'est pas moi mobile to moi mobile ça on nyonso et pas na ngai excès ya mabe moni lo mo bon oyebi kezala nango bien mais so ezaki mastoran bo ça par exemple 3 fois na mois emso betoka une fois tika ngani na benga ko na ebisaka OK tour bandela ngo oli yango okozokisa nga pe okozokisa ngai ezokisa va ouais moi na tata moi si na bon ezokisa na un entourage non ezokisa na un entourage non poyote abete le pege na soki nzambe le wakanga Martinez pardon c'est le baiser c'est fragile. C'est fragile. Des fois, ils vont ça pour monter ça, à satisfaite. La biso, la bino, banane, bazoka. Biso. 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 Oh, biso. moko déjà bazokisa ye moko bazokisa ye moko bazokisa ye kande ezala momi atikala vandi apema moke ya koti bona bwaka mai na cadre tarasko ozoki pota aganga bima fashela momi mabe ozokisinga na filme nga tano na filme nga tano na filme te o filme nayebaki bafilme oyo komaka na tano na bafilme boyo nasir déjà ezala susté. Non, c'est l'ambiance de notre émission Talk Show. Ah ben, c'est ça. Dans le moment où c'est quand mais ça vraiment si j'ai mon vraiment base. OK. Ma mère va la tête de péter, va négliger moi. Moi quand sur la scène sur le pasteur John
alors pasteur Johnny aza clair abanga na linga ba tchel na préféraka tchel comme linga tchel et les kinyos ko tchel ko so mutayene ko ko ba tezela na considérer la obazana donc yo aussi ça là yo ndakozo tchel ko katsonzela ko sokol chemise apaka ko tutinga linga ba tezela mingi comme quoi moi so mais mi bali ya le ba nyoso pas ça. Exactement. Moi, alors, maintenant, ça veut camarade, on a un garçon avec qui est déoni nouveau. Il y a des lots, tu as marre. Soit mon expérience à ma casse, c'est et l'autre, qui a mon courrier, par ma cambo, exactement. Ça, ça va être ma mère, il faut pas s'adapter. Va vérifier. Non, quoi, il y a ma père aussi. Ma père, il faut se monter au lit, moi, sur un aïe, bien l'autre, là, qui ça. Babsu babara on so la ti moi ça le roba ça parler fondation na meki moi ça parler té qui moi ça parler ça là makasi na coûter si c'est na kati yote ngana bi garçon moi comment tinda moi c'est garçon moi comment tinda moi ciné ay no tala ba film abi moi tala ba film porno camarade na Martinez il y avait une pour la camarade tellement ébélé. Nabi amité, nabi ba camarade. Nabi bali. Ba amité. Tobandoya. Toyoki. Tobandoya. Adesu, Tobandoya. C'est tout tinda ba te pona yo. Faut tinda. Tinda. Na ko taper la sia ka avec te pona traiter sikobat. C'est ça en fait, il faut les régulièrement partager. Parce que ça passe sur un outil déjà dans le mouvement alimentaire, sexe, ailleurs au point là alimentaire. Il faut aussi mettre un bon notion. Je beaucoup ça et kanda. Et beaucoup déjà. Il y a un moment qui sont du espace à terre ex ambiance. Donc il y a un moment faut vraiment aux arabes, vraiment bien. Même la bonne donc voilà. Donc il y a un moment il faut dialoguer dans la macasse et puis il faut oyeba. Il faut oyeba. Papi ben les belles soient les niveaux ici non on ne passe pas comme ça. Il faut faire ça. Parce que bien ça vous tout le monde en passion sur on va nous faire qu'à sonner on va pas les émotions. Il faut Sony ndebo maman bebele Sony ebo maman oyoki partenaire non na solo munoko obetango lycée obetango lycée ah ibike fimon boisant balné solo munoko sobetango ne matin sobetango master oh master parce qu'on maman c'est toloba azo par exemple les oya na mutu non se rappeler ma histoire est belle pour ça batunanga pour ça peut ça par exemple à la télé pour tout ça na ba télévision pe batika la peine vraiment image ya bien et puis était ya ba maman était ya ba papa ndeka kapasha bébé na ba papa bilo mona amesa na ngote mais moi c'est pas ça outa amesa na na c'est comme compliqué comme on avait koto ba place nous sommes nage moi si nous habiter ngali na te ba changa le lève na litoi rigueur na ya mwana non na papa lingi introduction na banda mais yo boy si on a comment oui ba lote ndeni bouge un peu c'est la nage mission mo bosalaki na mo biki salo ba chouer emba ni subina linga chouer wana voilà yana ba waka ouais waka ti ba chouer j'insiste c'est un mauvais ah ça me sonne que ngali nga chouer mais moi ça évite ba chouer d'ailleurs mettre ma solo à mon vidéo moi ça va te dire que ta vidéo ah faut beaucoup abonner à master non Martinez na ba masana yo bobo comme no masana est-ce que il y a combien de mois non on s'en combien tout à quand il donc ese ko mo buinga mo na sécurité kuzo ba le lo ya na mboka ya to ekiti mo to ko mo ye bata mo na effet et que $500 sur la ici na ba maintenant bozo wele la ko bala ngana ba rater sans tina ya ba parrain na ba marin ko ba on faut ça ka ba rôle
asuna bapare mais ma question ça va la sujet na biso wala pe on compte ma donc justement non pardon on a anticipé mkialinga lobanini donc parrain na marraine bozawana pona koteya maman oteya mwasi papa oteya mobali c'est ça. Parce que on va comme même acheter lucratif il y a le projet na qui na religieux mais encore à bala qui coutumier mon colon le cas comme on a y on a commis pareil c'est ça donc par contre il faut pas se rappeler attends ils ont montré que ça non alléluia au sang na tepo dans ba sentiment ils arrêté pour na ils arrêté pour na mon sang bon il on a la peu pas ba yé pena na vocal on micro na yo mon ko mais ba yembi yo mon invité yo mon ça plus baron pour le long de moi c'est ça sembla mais nous sommes partis dans la souvenir et on a joué dans le son coaching avec un désert du temps. Nous sommes venus là sur le moi solo soli Monica Nkele. Au bâton Nkele bali nous sommes pas les benans de tout et le boy là on mini Nkele. Babiso. Babiso oyo. Kasi bato Nkele. Oh bato Nkele biso. Mais yo vite que la mot c'est na bisibino etikala nga na mutu nchungalo c'est peu ça donc ba robonsango po exemple na moko ya baba pilier o ezo pour la foyer tout le monde on doit vendre et pas foutre na ba mbongo we po to yé pour la petite moi qui sera moi ba fesse à ça va bien mais tant na libumune na koka suta comme Michel so ba mi gonde ba ta est-ce qu'on pas na ba ni ngwe tango ça ba makambo wana akobotolo madame akobotolo akopini wana ya quartier na liko ye ayebeli yango oyela bato mosusu bakomi bakamo nango jeune moko na mona katekaka abi atika mbeto na defo ateke nomobe papa efutelanga ndako elo moko efutelanga ndako natika mbeto na defo nakota mama lopango 2 heures du temps basali ba mikanda dans la zone de Congo. Comment donc pour les longs dans la kala. Les arts n'ont pas pénétré par maman peut ba monter biso peut ba monter. Mais au fil du temps on a ba novelas ba marima et a beaucoup de comme théâtre non donc toujours évoluer monde donc yo mo makambo ali komi moi c'est soko za ni bongo kepe na bu comment on peut dire nganga mais au satisfaire mais er mo mona okali ah bo sen no ngaji wana ti chini oh que je wana mona na film Madonna ça va na nani ah il faut nganga donc là sur d'un point faible mais tant bo so la faible na ngano vérité mais pour na ah boy allez Chabana je crois on va séparer là na batonia sur batali biso moi je dirais aux femmes aux hommes c'est très important moni tant aux hommes na mwasi na yo to na mobali na yo na chambre place à bino mibali bolinga bolongo la grade bwana onga na général onga na ministre onga na journaliste onga na comédien onga na star parce que baté belé qui star pe ko mo boma bango et là moi si mususu mona à la secrétaire il y a des gens robo maintenant on remet dans ta chambre au moins ça me balle non moi j'aime pas ce genre de blague non on a pas si polo boko on pas les parents à la télé série mo ba foya na pala monige moi si ma so bini la mobali to bo mi na ta chambre mo bi tu le peu mon musique mo bo tu la so bina mais au bina moi je peux jamais danser ça tiens ba le bobina na mi so c'est ça la rien au bina la boîte même et ça la non c'est un feeling wana tellement yo la secrétaire à DG tellement la secrétaire à ministre mais au bina la chambre ça non fais plaisir à ton papa, c'est très important. Fais plaisir à ton homme, à ta femme, c'est très important. Papa va avoir des demandes de belé, maman va avoir des demandes de belé, maman solo, on va filmer, on va discuter la rotala. Donc on dit, bah si balingara moi, bah bilo mo c'est important. Hermo moni peut que les lobby bina on te fait na parler, mais à cause à la page les canets, bo hermo simbi au salicier manger parce que biso et puis biso va perdre comment que rose au bimi peut na parler, mais au moins ça mo sino tenga lingiso ngazanda faut la tabandenge mo boy. Et puis biso peut mi bali to lingaka to sala ndenge o biso to lingeli ko basta biso bazala ozala yolo la mwasi mo achaka ba make up kitoko bo sala sabe mwasi no make up na ndako polo la yo
te nga mwasi na nga te bon te yo ozomoni fimo wala ti string mais olingi ya yo ndako la ta string te la tse pe string aza pe ke atambola yo moko tala muta kosimba ete yo moko muta kosimba mais ça le voit plaisir na ndenge ya pardon et puis il y a un bloom susu to bosanaka ou encore to sala aberer moi si azwa kando utuluba grado azana par exemple en église anga na ndako na église a intercesseuse oyo na ndako mbala bi oh te fula te lo mo mukuse nde to bima boye ete ngana te nga mobali no mtu na ça n'a rien à voir na libondeli na yo na bino na biteke ozwa mutu opesa mutu place avanda na église te ah eza ma mususu ah oviva vie na mususu o comprendre ce qu'on va biloko là ya mike au mon maman pe que mère a rigueur nango maman pe père a bon c'est bon OK vous avez intercessé na kena ngoluka ba Amazon wana oyo ba na ba bar wana vous avez le banete ale misika maintenant on appelle ça mokongo ah ba Amazon ye aluki bongo na webi sabino basi demande ya mobali fuka kusala atos intercessés nengani atos ana pa nous allons chiter atola robe ya ba mamelo so mobali no ebisio ke non la sous-vêtement o na lingango la tango ngalinga pantalon wana ngalinga jupe wana soto bim na bike komela base bele ko za mobile mabo mobali na bité la plante so donc voilà donc je crois que lobby so moni pe que za na sujet na yo so moni pe que non sujet o yo Kotio lingo batisa ko hésiter merci à tout le monde ndenge boyaki mais poto kabona bana ndenge bien si format de personnes Mbote Martinez to Camerounaise à la bien ouais Mbote na maman Virginie Bakafwa na papa Jean-Paul Kaboulou Hervé Yankole depuis Goma Martinez Mbote Aréné Makonde les coach Mbote Maya Vanessa Massi maman CC depuis Paris Lembe merci infiniment à mon vieux pompier mascotte, ingénieur de prod, sur la karaté, master Raoul Bouka. Ingénieur de prod, merci. La chancelle Mbemba, docteur Dali Mata Mbemba, merci. La bateau de Chadou, la traduction de Fangassin. Merci boutique, maman Rosette Nzouzi, Emilia d'Australie, maman double. Parce que ma beauté, la bien sûr, c'était dans la en tout cas, merci beaucoup. Moi, ma beauté, en fait, la junior ils sont président de la ONG voilà, il s'est fait sur la vous savez Bélé on a complètement et puis moi personnellement je veux dire un grand merci à Chancel même des médias le ZS Liban c'est très important de vous saluer et puis sans oublier moi sur mon âme à Kabel même si on a fait dans sa plante avec sa mère Junette ça va Kabel ça m'a Kabel tu vois bandeni sur Rosanne ça m'a Kabel n'a pas fait ça n'a pas sa mère si mère on se prépare autant à beaucoup pas là exactement il y a des vies qui sont camarades de Belé on en peut se lancer mais canaliser au Kabel on va camarade canaliser ma beaucoup parce que là tu as boué taboué non pas sa mère merci à Joe Mystique, merci à Grace Mateno, le plaisir est partagé, restez scotché branché sur le programme de Capage Télévision, c'est très important. Bye. Maman, j'ai lié. Maman Zala Bopeto, moi la paix à Zala Bopeto la vie. Tout est 2021, bah à sur la marque liée. Ba basket, ba sonda, les zéro à qui ça dans le mbangu, boya, ah on a manque nyonso ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde le kasi ya bana, manque yebilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes,
sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, viens nous envahir. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia, Saint-Esprit. Souffle de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Embrasse-nous au nom de Jésus. Capage TV. Capage TV.